tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 ezali mpa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo ekomwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka bino nde bakotya kimia baloba nyonso bakamba oyo ekomwana na nkamba mokili mobimba fo balanda tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. balandi ya Presque Nkamba officiel André Mbenza kiangani ete na etinda Yerusalemi te pasi na biso ekosila te awa bouti bandeko ya presse et information kimbangise bamilengeli boni cérémonie mwa lelo ekoleka nde toto bino bolandi malamu. bien tolongola malili
tofungolaka ngo c'est vide awa topala boye tala tokipe déjà ba place ya repos awa nde esika ba mituka ekokota donc tosali toza na tente tala biso baye toza awa nde mituka ekokota donc totika awa nyonso tupolele yango ya yoko mizui la place tokende boye totiki mbala moko kulo kosimba te kosimba singolo te zonga singo totika awa polele toke na biso boye totika awa polele toke botika boningana Maman, est-ce que tu es là? Ah ouais, il faut ah couloir nous tout et si kana tiro boko bozonga kamo est-ce que bozo bolinga na bola chez bozonga bobata mamopanzi awa d'abord couloir et tika la ver papa zobi ere ya banje ngulungula ba mamba la ere tofungola nano awa bosale la kimondi mitolobi bolongwa awa mama zonga ko usana no usana malembe kota ni ya seri kaka bolongola bakiti bolongola bakiti bolongola bakiti bolongola bakiti bolongola bakiti bolongola bakiti bopusana boy bopusana bolongola bogumba bakiti bolongola bopusana boy bogumba bakiti bolongola bakiti bolongola bakiti bogumba bakiti bolongola boy pusana pusana mama batela kiti na yo boni bakiti ezolia espace bogumba bakiti na bino bogumba bakiti botika espace allez-y bopoussez malembe non ye botika ye mama gumba kiti na yo gumba kiti botika l'espace gumba kiti Deme bakiti ezozo espace bato il faut bazala bogumba bakiti obovanda boutique espace bogumba bakiti ba mama bogumba bakiti bozo espace bogumba bakiti bato batele bogumba bakiti ba mama tezolo bogumba bakiti na bino boutique la bato espace bogumba bakiti bolongo la bakiti oyo eza nino bolongo la Bamuda boutique l'espace gagner le temps Mama gumba kiti tolobi bato ba mime
Yamba
Bye.
tunataka na ambiance kuhusu na maoste. Oh,
Kibongisa biso, côté ya biso, pambate, le kimbongisme est une école. Papa oye! Tata Molimo Santu oye! Papa oye! Voilà. Dieu parmi les hommes, le Dieu de nos chez nous. Dieu parmi les hommes, Papa oye! Ziambou! Dieu au-delà de toute imagination! Ziambou! Papa oye! Le Saint-Esprit! Le Saint-Esprit! Le patron de la 4e génération! Le paraclet qui est parmi nous! Et voilà, fidèle Kimbangiste, la jeunesse Kimbangiste réunie devant sa divinité! Joyeux de voir les dieux accompagné du conseiller spirituel, du conseiller spirituel, notre Dieu. Et voilà la joie. Ce sont les jeunes, le sport de l'église, les jeunes auxquels il nous a vus dans la vallée de Kikewa, il y a de cela 75 ans. Et aujourd'hui, une 24e édition. Papa Molimo Santu oye! Au-delà de toute l'imagination, le patron de la 4e génération, le Paraclétos. Voilà. Allez. Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Kimbangisme oye! Oye! Bajene oye! Kamba oye! Papa Simon Kimbangu Kengani oye! Papa Simon Kimbangu Kengani oye! Papa Simon Kimbangu Kengani oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Bajene oye! Na banza biso nyonso toyebi yango. Nzambe na biso azali nzambe ya ordre. Esengeli biso bana. Liboso ya tata, liboso ya nzambe, tozala na limemia. Muzola kwa seye mwane tata mwanda velela. Twena kintwadi yesedeto tata mfumo mbanza. Tata nluengisi. Tata nsonja nzila. Yandi wasi sinzidi. Mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa. Na telu mbuke unu. Kama yetanu za mvumi fweni, tata mfumo mbanza, vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi. Yandi mpe mbange kimona meso, mumaonso numavyokanga mu Yerusalemi. Tulombele kwa sedieto, watu tela mana beto bana to kufana kiambote. Faki!
bika twakubike no moko tavana sedito kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedito lendele kukuvanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela mayangi mena ye kambi ya bantu bubele ye mfumu inzambi ikambi dikakisodi la muvadyo beto tubankwa nsambo ekuma dienga dia nzambi diselokeleva beto kanda dia ndombe dia vwezuka kubakongo bangu kumongo wa mbanza mbola kamba dibikuluvo Yerusalemi diampa tukake kumiye zole mungondo ya vwa mumvu wafunda dimosinkamanana yelunana yensambadia tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi ntino ni ntino semya zulu ya mtoto wakulumuka yewele yetu kinduadi mu Yerusalemi na tenu mukia unu kayo yeleko yekakanokele mpenituko buka kadila ibukena ibukana tata manakala kadiyandi inzambi nzambi ya tekila kuntualambi kayenako enzambi nalanda kunimandi mpe kayenako luvuva mulututitomba munza tata Simoni Kimbangu kyangani ukutuvana lo kawankakako tulombele kwa tata nzambi watutela mana wetopana tuvana kyambote faki Bajenyoye bika twavane tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Bandhuenia Bajen oye Bajen oye Nkamba oye
Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Kumeka. Ka. Tosengi na tozala kimia s'il vous plaît. Papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Monsanto génération topesi merci ya mokili mobimba ya ba groupe nyonso tangani lisusu mokolo mwa le 4 août na festivité ya le 4 août so yo pesi biso na bolingo na yo nde tokomi mokolo lelo tozali moto biso tozali bana na masumu na milulu ya 4 août 2000 papa total kolo Yesu azoloba yenda kosala makambo nyonso oyo ngana 14 verset 18 kolo Yesu abakisi Yesu na kozala bajeno ye Molimo Santo aza ekomami na Jean 14 na nzoto ya papa Diangenda me tangu yo okei na nzoto ya papa Diangenda kaka biso ba jeune oyo ya mabe na kati ya lingomba me lelo oyo tolobi tokolanda yo aveuglement oyo koloba yango tokosala oyo kotinda yango tokosala oyo bazali awa ezali bana oyo lobi bakotika yo te ata pasi ata tokozala kaka na sima na yo ata Satan azali kosala makambo ndenge na ndenge Satan azali koningisa ndaki biso totambola toutaki na tobandaki liboso na mwanda toleki na boma toke Dolizy Pointe Noire Gamboma oyo toleki na Okatanga tokei na Sakania Mokambo Balesa Likasi toye na baparoisse na Lualaba toke na mboka moko babengaka Kambo 5 6 7 donc bana wana bandimi Nzambe papa nga nazali molobeli ya kuna totamboli toye na maleli bana na yo basepeli bamoni pona nini papa tokolemba kosenga yo te tokolemba bana na yo mabala ezate tolobaki yango tokokontinue koloba papa ba jeune bazali kolala na salon ni Salomo toza na posa bazala ba jeune oyo non seulement baza na kati ya poto na Europe Amérique pe bisika nyon bimate biso toyebi ete yo tata moli kopesa biso na ngi biso balobi papa yo bazo sambela lisusu te pona nini biso na biso tokomi kobomana basida africain balingi lisusu te bandeko bamboka mususu bakota na kati ya mboka na bango bongo bana na yo bakosalela yo ndenge nini posa na bango ezali ete tango tokutani mokolo lelo baza pe na posa ba matankamba Yerusalem po ba yokutana na yo Nzambe tata molimo monsanto pamba te toyebi ete nkamba nde epesaka solution yo lobaki oyo akanisaka nkamba etikaka ye te papa tozali kosenga pasi bisika nyonso
maladi ekoti na ndenge papa biso na biso kobomana koyinana parce que moyini azali alingi te amona bana na yo esika bazali kosambela esika bazali kotosa yo yango toye kolela epai na yo papa tokoyemba nzembo ata na maloba na biso oyoki biso nzembo pe bakisi maloba tokoyemba biso nyonso makambo na biso nyonso toza nango na kati ya mitema na kati ya vi na biso toyembi yango na kati na nzembo po tata molimo santo ayoka biso Enzambe yo bolingo Enzambe yo boboto Enzambe yo ndekimya tika kimya nayo emonana Enzambe yo bolingo Enzambe yo boboto Enzambe yo ndekimya tika kimya nayo emonana o mabota makolela pesa kimya pwete tozali bana bayo o mabota makolela pesa kimya pwete tozali bana bayo pesa kimya o mabota makolela nayo Nzambe paseleki o mokili Nzambe sunga biso pesa kimya o mabota makolela nayo Nzambe paseleki o mokili Nzambe sunga biso loposo lino loposo nayo ezangi kimya tata Nzambe makila mabato makosopana omiso myayo tata Nzambe kimya tokosenga nayo nguya tokosenga potosa tata Nzambe sunga pesa kimya o mabota makolela nayo Nzambe paseleki o mokili Nzambe sunga bi tata Nzambe sunga pesa kimya o mabota makolela nayo Nzambe paseleki o mokili Nzambe sunga biso tata molimo mosantu tomati awa na nkamba ya Yerusalemi po toyebi ke yo tata molimo mosantu ozali po toyebi ete bapasi na biso yo kopesa solution toyebi ete ata ewumeli ndenge nini yo kopesa bana na yo solution papa topesi maloba na biso epa na yo tata na biso topesi pe maloba na biso na kati na nzembo papa sepelisa bana na yo sepelisa bana na yo pote esika tozali kosekama surtout soki moto abali azobota te pasi na motema mobali akoli musala eza te pasi na motema moto akei poto mukanda eza te moya tinda ata ya moke po etonga Yerusalemi ezali te bato nyonso bazobenga papa président kozangisa te koyebisa tata molimo mosantu papa tokomisi
elike na biso ezali ete yo tata molimo santu okopesa biso kimia pe okopesa biso solution na makambo nyonso tozali na yango. Mokolo le 4 août est tombé mardi. Mardi oyo sangisaka ba jeune. Pona biso ezalaki hasard te. Yango papa maleli na biso topesi yango tata molimo mosantu. Papa toyaki otelemisaki biso totambusa mosala na 2025 le 6 mars. Tango toye oyebisi biso tobongisa mosala ya ba jeune. Et opesaki biso tosala ndako ya 6 chambres na ndako ya restaurant VIP. Tobundaki le 4 août oyebisaki biso toya kosala inauguration na septembre. Le 16 septembre 2025 nde esika tosalaki inauguration ya ndako ya 6 chambres pe ndako ya restaurant VIP. Bulldozer osengaki biso tosengaki yo sanza moko po ete toya kokokisa ngo na octobre. Octobre nde toyaki to présenter Bulldozer ezalaki le 16 octobre. Totikalaki na niongo ya baye oyo bapesaki biso Bulldozer oyebisaki biso tosala eloko te ti tokosilisa niongo ya Bulldozer. Tobundaki na bana na yo pe tosisaki niongo ya Bulldozer na mois de février. Nde toyaki kotuna bino soki mokolo ya le 4 août toya na nini oyebisaki biso na pesi bino botonga ndaku na Nzanzalonga. Nde à partir à mois de mars to démarraki sensibilisation na bana na yo po ete totonga Nzanzalonga. Nzanzalonga esika tozwaki terrain ezalaki mwa accidenté. Esengelaki tracteria ebwaka mabele po ete terrain koma na surface moko. Mais tant to bandi musala ba ingénieur ba yebisi biso esengeli kotonga na C to salaki wheeling double miria wheeling e uti na C. Et tant to bandi kotonga wheeling e uti na fondation po ezwa mabele ya C to mati nango to komaki na fondation. Papa mukana nzambe ezali koyebisa biso Caïn abumaki Abel pona jalousie. Batu bazui photo ya fondation ba publier yango po ba lembisa bana ya tata molimo mosantu. Biso tolobi tokolanda te pe tokolanda baninga o bazali kosala bongo te. To continuer ko sensibiliser bana na yo. Lelo to komi na ndaku na Nzanzalonga. Ndaku na Nzanzalonga yango to komi ti toleki ceinture to komi na 3 lignes Nicolas ceinture etikali kaka tocha sharp. Après sharp nde toche toiture. Ba yebisi biso soki bozana moyen bosali toiture en bois. Soki bozana na moyen pe belé bosali toiture métallique. Biso tolobi nzambe bapesa ka eloko ya mokie te. Tolobi tokosala toiture métallique. Nde to bandaki kosomba ndambo. Bandeko wana balobi o ezanda kuna biso te. Bazuka ka fondation ba publier. Po ete elembisa bana ya papa Simoki Mbankiangani. Bandaku oyo à part lingomba azali kotonga bandeko ya lingomba bazala mboka mususu. Koreki tozana ye ndenge moko. Jeteki tozana ye ndenge moko. Donc na Nzanzalonga ijiki azobunda contre Koreki contre Jeteki. Tozotala nane oyo akosepesa tata molimo santu batu ya liboso. Eza bitumba mabete, eza bitumba ya bana ya Nzambe. Bajeno ye. Yango tolobi ndaku eza kaka na Nzanzalonga, eza musika te. Avant to bima tomati na Nzanzalonga otali mabele peza ezali na libanda to koti sango na kati. Do tosengi lokola ba papa ba mone papa tournese atalisa pe ba jeune. Donc soki bozali koyoka masengene ya mabe kolanda
te. Parce que Satan Moussa na ye kolembisa bana ya Nzambe. Ya solo papa oyebisaki biso to pesa ndako le 4 août. Mais technique ndenge zali kosala musala bakayas tozozwa ngo na Kasangulu. Ere moko zelo mutuka izate, ere moko epesi pasi. To calculer to monike le 4 août to kosilisa ndako te. Na ndenge to yaki le 4 août to stopper misala te. Chaque jour ti lelo bato bazali kosala musala po il faut to lakisa jeteki na koreki bazaka na kati ya ijiki bazabana na biso. Donc biso ijiki ne to kosilisa liboso. Bajono ye. Mbongo na bango jeteki eza na kati. Mbongo pe ya koreki eza na kati. Mwa ijiki asala polémique na bango eza te. Po toza biso nyonso na kati. Mais biso ne mama ne to kosilisa liboso. So ba balingi basilisa to bite bozela biso to silisa. Po na respect ezala. Tango to moni ndako silite. Epa ya Nzambe bayaka maboko pamba. Papa na utaki Lubumbashi to sali presque 3 mois libanda ya ndako. To tamboli pour na ko sensibiliser. Ya solo papa to pesa kande yo rapport parce que yo Nzambe. Esika mususu baboyi na bango ko sala. Nzanzalongo esika mususu baboyi ko pesa. Me bana na yo oyo bavandi hao bapesi. Papa na yako yebisa yo papa to kokite pona Nzanzalonga mais tozo kende. Pour le baki avant le 12 octobre fonda ko sa nini esila. Mais to lobi to koya maboko pamba te. To yaki ko senga. Papa etikala ka signature moko. Tango to bimaki libanda totali bilonga ba jeune ba moni eloko pesa mi te. Ba jeune bakomi mawa. Bato mususu Satana azui na kati abandi koloba pe loba mitoyoka kate toyoki to vanda ki na biso nie. Papa bana na yo d'abord ba jeune à Kinshasa ba memeli yo 1000 sacs ya ciment pona kopesa cadeau phare. Ba jeune ya mokili mobimba lokola ezalaka avenir de la jeunesse, avenir de l'église, hein? Voilà. Naza flûtiste na yebi angote. Voilà. Ngana yebi kaka héritage du Saint-Esprit. Voilà. Soko na bebi si limbi sangaye. Noyau de la jeunesse. Ijiki ezali espoir de l'église. Bisona koreki tokendaka neti ndenge moko. Ba mapasa nde to sineki to bano bunda ti nde papa pick-up oyo koreki apesaki esika asombelaki mbongo apesaki biso pe ijiki to sombi yango pe eza eye ezali awo pick-up à part pick-up Tata Mokonza Bule alobi botongi neni Yerusalem. Totali misala ya lingomba esalamaka na moi pe na butu. Tomoni 12 octobre misala bonoke na butu. Nzanzalonga kurana no ekoti te. Tokosala ndenge nini. Lokola biso ba jeune tozali espoir de l'église. Papa tosombi groupe électrogène ezali po na kopelisa na banda kote groupe électrogène wana ezali na ba projecteur à stade soki boko sala la misala na butu ba démarrer yango epeli boko tele misango emati antenne de kolo eza na réglage nango misala esa na butu pe bisika bo voyageaka boko kangisa ngo pe na mutuka na sima eza na ba pine nango bo bendi yango esika Satana kataka courant po bana Nzambe bayoka maloba na yote groupe on epelaka te epeli nde toye nango tomeki kokitisango totomboli papa tokoki te pokuna esika tozwaki yango bazwaki grille bamatisi yango likolo ya motuka donc ntango tokoya nango nde koya kaka na kati
ya mutuka. Bon, na yebite soki ya koreki mutuka na biso toye nango soki eza pe ndenge moko papa kaka na kiti ovande okotya kaka boye mutuka otie kaka pa mutuka edemare. Nalobi boye nayebi te soki ezali ndenge moko po mokolo koreki apesaki nazalaki te. Eza ndenge moko Merci beaucoup. Loko eza ndenge moko seke eza malamu. Koreki oye. To sepelaki noyau de la jeunesse papa alobaki koreki ngana bino kibati. Tango papa alobi na koreki na biso pe ba jeune nini kibati. Papa toye nango. Toye nango pamba te epa nzambe bayaka na likabo. Posa na biso ezali ete na libondeli oyo tosengi na maloba, libondeli oyo tolobi na nzembo, likabo oyo topesi yo tata molimo mosanto papa opesa biso solution to sepela po ete to continuer kosalela yo. Papa Nzanza Longa olobi tosala ngo na standing international. Papa ndenge tozozonga pesa biso ba moyen fungola bana na yo pote tozwa makoki oyo tokosilisa Nzanza Longa. Lipamboli balemaka yango te. Toza na posa lipamboli e continue kozala na biso e biso pe to continue kosalela yo. Ba jeune oye. Nalingi naloba likambo. Likambo nalingi naloba yango oyo. Tata Mokonza Bule alobaki pe akoloba akokontinue pe koloba. Tozala lindalala te to ninganaka pamba. Tolanda réseaux sociaux te. Tozali kopekisa o tozozwa na réseaux sociaux tokotisi yango na ba groupe WhatsApp ya Lingomba. Ezali malamu te. Bato bayebisi ngai papa président pesa position na makambo tinaki na groupe WhatsApp. Position na babiso ba jeune yango yo. Tata Mokonza Bule soka lobi i tokosala i. Soka lobi a tokosala a. Soka lobi eloko te. Lokola lobaki déjà a totikali kaka na a toko changer te. Mwana moto bateye na nini na masese. Tosi tozwaki position Lingomba se azwaki position. Soki tata Mokonza Bule lobi bana nanga tokosala boye tolandi. Soka lobi eloko te tokosala pe eloko te. Biso tozo continuer tata Mokonza Bule. Oyo aboyi kondima ke papa Simon Kimbangu kaka nazali molimo mosanto tokozala na ye. Moto nyonso aboyi kondima ke papa Simon Kimbangu azali molimo mosanto moyaza na biso ezate. Komo na ye papa Simon Kimbangu Kiangani. Komo na ye papa Simon Kiangani te. Ba jeune ye. Biso tobenga ye papa Simon Kiangani te. Kimbangiste abenga ye papa Simon Kimbangu Kiangani. Mwana moto bateye na nini na masese. Papa malobola biso suki. Toyaki na fleur. Fleur papa alliance de kolembango te. Alliance ata mikolo nyonso to kolembango te. Posa na biso ezali ete yo tata molimo mosantu ozalaka kaka na biso po ete satana azalaka musika. Ne tobandi nanu kopesa bino fleur. Say
koleka yawe kabula maboko Merci Tata Molimo Monsanto bana na yo ya Allemagne babongisaki pe cadeau na bango mais ezui retard na avion bayebisi biso ekokoma vendredi donc biso ata milulu esili tokozela ngo kaka awa na nkamba po ete to présenter cadeau phare ya ba jeune ya Allemagne papa basengi opambola bango otala bapasi na bango otala mabota na bango pe otala ba difficulté nyonso zali kotongisa bango biso oyo tozali nango na mokolo lelo tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Monsanto amen, Papa dirigeant soit position. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Monsanto papa landa biso na nzembo oyo ngizidi kwange ye mfumu ngizidi kwange ye mfumu ngeyenza fabanza ngeyenza mikwaku yamase meto tata ututule dimbukiansi siganungina ikitudi fumu songenzila mfumu ame ungule myayo myamyo myavi la myatonaku mbwakuze ungule myayo myamyo myavi la myatonaku mbwakuze tatange ye ikitudi mya vila mya tonaku mbwakuse vungule mya yo mya vila mya tonaku
Tata Sedia Mvangi tangu yifweni wa bakafulu wasikidikisa bana bako. Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene Eunui Embazi Yangalala Kiese koe Chai wokan chai koe. Merci tolandi pe toyoki na banze na misala ndenge tozosalela yango tosepeli mingi. So olingo mibeko na nini likambo ikwei na Congo kasi tobongisa iko bolanda te oza koloba pamba kaka na ngaboye oyo bakola bakoko bamonaki pasi batata na biso bakomisi lingomba na mokili mobimba sikoyo biso bana na bakoko balobi totonga Yerusalem yango tozotonga pe yango te. Alors, programme ya boto ya Yerusalemi yango nde tozwila mapambo boyoki su topesi programme landa tosalela yango oyo tozokosenga mpona Yerusalemi pesa kosala na duti te donc ezoyilinga lisusu yafongola .
libota lewi yango yo nera alakisi bino makambo wana papa aza kobima te papa amikangeli na ndako aza malade totika nzambe na biso ayebisa biso mabomba ya likolo tovanda kimia totika nzambe na biso ayebisa biso maboma mi ya likolo voilà bazo kokoka te libota la lewi
tosala makasi soki ozali libota lewi sala makasi pamba te ekeke ya liboso tolongaka te ya mibale tolongaka te ya misatu mpe tolongaka te oyo ya mine tokolonga mpe tokolonga te tokolonga na nguya na yo papa tokolonga tokolonga yeta papa est-ce que ya mitano ezali tosala makasi bitumba eza makasi bazonoye nzambe akokweyaka te boyeba nzambe akolongaka kaka dirija kati nzembo akokweyaka kaka landaka dirija programme tozali yango monene bakoko bakangamaki bamonaki pasi batata bamama bakomisi lingomba na mokili mobimba sikoyo biso bana bie bakoko babengi biso bakoko balobi totonga Yerusalemi tozotonga bien tozotonga te tozotonga tokosuka na nzela mpe tokosilisa tata nzambe bapesaka eloko ya ndambu ezalaka ndenge nini ya monene bon likambo ya monene nalobi awa oyo ezali 4e génération soki tolongi te pasi biso tozali récupéré bongo bien bongo te po toyebi ezalaka ke liboso pasi apres nini lisengo ata bato balobi ata bato bafingi ata balobi kolanda te yo tala kaka oyo koyela biso esika totelemeli nde yango wana mpo na jeteki supu soki ebebi basalaka nini balambaka chauffe yango boyebonga biloko na biso tosengaki tozongela yango me kosomama na Kinshasa toyokani jeteki ya mokili mobimba po bana leja bademande na bino na basosiete minene bokende kosomba komsa makambo ebongi papa mbenza osengaki nini merci papa yo nde otindaki ngai papa
Papa ndenge otindaki ngai ndambala oyo jeteki na le 24 décembre ayela yo mutuka ya anti-incendie wana ezala ya sika na tolongola mpe kulumbimbi oyo eyaki to remplacer mutuka ya forage mususu ya pe ya sika ndenge papa alobeli yango tosombela na tosala demande na société eza sur place oyo eza na Kinshasa na Tractafrica oyo esika nyonso mituka oyo eza na kati na Yelusalemi nde ezali kobimela korekipe kuna azwilaki kaka kuna ishiki mpe tozwili kaka kuna oyo mosusu mpona mokili mobimba mpona batata na bamama ye moko papa ayebisa biso tosengaki likambo papa Mbenza alobi $5 fin de mois nyonso tozomona yango te bopesaki bie bopesaki te likambo wana tokwesa yango te toyoki ye $5 tomona kopesa chaque fin de mois ekweya te Friki Angola tozosenga bango kamini ya monene ya betonière mukonzi yo loba likambo wana kuna makambo ya makasi nde eza kuna Merci papa. Lokola bandeko ya ratelki pe ya preski bakosalaka direct ndenge olobi yango biso tokobeta sete kasi bango moko bisika bazwami balandi deja bazwi message biso kaka tango tozali kosilisa awa tozwi pe tobakiseli bango bazali bana ya botosi oyo nzambe olobi ezali mobeko bakozonga nsima te bakobongisa. Merci. Merci papa. Wana likambo tata mokonzi Keli Boso le 6 avril Yerusalem kominini tozanga eloko te wana misala ezosala na Yerusalem etambola bongo te wana tolala pongi ya bien toyokani parfois likambo mosusu ezangi na bakisa nabana bakisa tango nyonso soki nasengaki bino batracteur mpona kolona na komokola nasengi bino bapikep po suivi fo ezalaka malamu baplace bato bazosala nyonso tozosenga bozolandela yango eloko epesi ngai esengo nde yango wana na baferme nyonso makambo wana ezanga te toyokani tolona tobokola mpona ngai na silisi na kombo tata mwana mpe tata molimo santu amen
Na kimimbango, Omuli tosonga mabambenza. Nansinsani mabina te. Tola ndenge batata batikela kibiso Tosirisi na kwamba tata mwana pe tata mle mosanto. Amen. Tosengi na mutuka oyo ya sika ekota ezanga plaque chauffeur ya nango ya sachet Dekese lobi na mona bino dekese bazali d'accord lobi na mona bino la kisangani wa yereta bajeno ye tofongo na nzela topesa yawe kado na ye bakado na ye bajeno ye tolingi totonda maloba ya papa tolanda programme tokosala nango na kati ya ndako ya Nzambe. Lelo ezali mokolo monene culte en mémoire ya mama Kiwasisulwa. Nzembo ya bato bonso, libondeli ya bofongoli, botangi ya psaume, premier tour de chant, botangi ya mibeko, deuxième tour de chant. Awo balobi banzembo ekende mulai te. Sima nango mabondeli ya bapasi. Sima ya mabondeli ya bapasi ya batu misatu makabo. Sima ya makabo tata Motei to mama Motei akolimbola en 15 minutes. Sima nango nzembo ya batu nyonso pe toleki na bakomunike na banza tolandi programme tokozala na yango na kati ya ndako ya Nzambe. Bika twakubikana moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata Nzambi musola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela yaga Kimbangiste oyo eye ibongo liboso ya Nzambe na biso kote yango ezali kosalema ndakisa ya malamu yango wana nde esengeli tokoka kule mpona kopesa libonza na bango ya 24e ebiso au prix ya nsima oyo union de la jeunesse Kimbangiste bana ya Kinshasa Miroir banakuwa mambu beta lutakwaku kweli wa baba na wamama Yerusalemi mwenye kutonesha ile wala furaha kubwa kabisa Kimbangu Kiangani kwa kuonesha magharibi wana mutaisha le batise
L'équipe technique de la presse prenait les dispositions parce que drone et Komata. Kimbangi Stoye! Pachaya Papa Simon Kimbo! L'être puissant dans Kamba, l'être puissant dans Kimino! Amazonza, parce que famille a Levi, mais il y a des conditions que Nabisigu, Nabisalu, Bingeke Nunga, Taiba Kado, tu me mets Sam na papa. Bingeke Nunga, Taiba Kado, tu me mets Sam na papa. Na pas que ça na tata, pas ça la tata na bakado. Ishikioye. Groupe ya nene, il luxe. Papa fungul kaka beto, beto ta. Zolo, une proverbe 10, verset 12, mais qui sont locales, Papa Jalungala, Papa Jalungala, Papa Jangela, Papa Jangela, Papa Simon, mais ça l'a 30 ans en prison. Qui va il avait beto ba jeune. Il avait beto ba jeune fille, ba jeune garçon. Betamoula na luzoli a Papa Simon Kimbangi, ba jeune garçon. Betamoula na luzoli a Papa Simon Kimbangi anga. Na enzambiao. Mayangi kwa sisi lwa Tereze. Kele katu lendi. Mumoki na yezingo. Idina wunu beto ba tata mana. Mumoki na yezingo. Idina wunu beto ba tata mana. Kina muna katu zibula matu kadi. Nzambi votele tele kadi ukitu kidi siku. Wabeto ba jene banzaya mvimba. Tu yambula makinu. Muna mutu tukidi muna mavata. Muna zipeizu tukidi. Kele katu zibula matu mpasivo. Tuma mwana muna mfofo metata mwanda vela. Yani Papa Simon Kimbangi angani. Uduza isidi akavo. Mfofo wansuka. Wa papa mfuma mbanza. Wanza isavo. Bana bakutuma mana. Bana baku. Balo kutuma mana. Si benda. Beto wunu tuana kaka kuna nima Papa Simon Kimbangi. Mosi tuana ambassadeur muna makanda meto. Tutata mene kaka. Mpasi vo wete tuana kuna nima Papa Simon Kimbangi angani. Idiau. Bajene banzaya vimba. Tuzibula matu. Tuawa mana. Mavovelo wanzambi. Itwa lunda mwepeta sadilamo. Idiau. Beto kuku nkamba ya Luselemi. Nkinzi utatata mana. Ekundu luka ya wanzambi. Fumu mwanda velela. Bajene banzaya vimba. Tukutakane. Bajene banzaya vimba basumbi dikalu. Basumbi gelador. Batwesi cimento. Idiau. Bajene banzaya vimba. Tuena tata mwanda velela. Vai kidi ye mokenezi ntwena zani zanza ya mvimba. Juventude oye! Kena mwana mwasiko twena takabula ndambu kadi di bundu deto di vuili ndinga za onsono. Idiau twena ye mama safi futuka muna ndinga ya Kiswahili kadi kanda dan longo di vuili zi makanda maonso mena kukunkamba Yerusalemi bonso yani watu sikidi sadio kadi Tata Simon Kimbangi muna batengola bapele dampa zindinga za zibuka za mpila kamumpila india ufutu lidaka kivovolo kwa mama safi muna Kiswahili. Ba président communaux na ba pasteur na ba sectionnaire to le kana sima ya mutu kapona ko accompagner sima. Ba président communaux na ba sectionnaire ya Ijiki to le kana sima ya mutuka. Na sima ya mutuka ya sima pona ko accompagner yango. Voilà fidèle qui
Kimbangis, vous qui nous suivez sur nos antennes, sur la Ratelki, ainsi que la Preski, nous sommes en direct de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, terre sainte, terre bénite, où les jeunes du monde entier ont répondu, n'est-ce pas, massivement à l'appel de Kamba, celui de la construction de cette nouvelle Jérusalem, l'héritage de nos chers papas. Et voilà que devant cette résidence sainte, nous sommes en présence de notre Dieu, où la jeunesse kimbanguiste du monde entier réunie devant, n'est-ce pas, le président général pour présenter ces grands cadeaux phares au-delà de notre chantier d'Nzanzalonga qui nous a été donné par notre papa. Et nous avons vu la maquette auquel la jeunesse a présenté auprès de notre papa Simon, de notre Dieu, papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération. Maman Safi, nous sommes présents, nous avons été témoins de l'oracle de Dieu, de Dieu le Saint-Esprit. Et voilà que cette communauté, ce jeune qu'il a vu, n'est-ce pas, dans la vallée de Kinkewa, a tendu les mains pour demander la bénédiction, parce que les jeunes savent que si Dieu est content de ce que nous faisons, eh bien la bénédiction elle est certaine, car nous disons la victoire aussi elle est certaine, parce que la cause est juste. Et une question qui nous a été posée, papa a dit, est-ce que Tokolonga, nous avons dit Tokolonga, mais Tokolonga pourquoi? Parce que nous avons suivi Dieu le Saint-Esprit. Il vit avec nous, il nous enseigne, il n'y a pas d'autre génération, la 4e est la seule. Gare à toi. Voilà pourquoi on nous interpelle, nous les jeunes Kimbangis, nous suivons pas, consommons l'essentiel. Ne suivons pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Le président général venait de le dire tout à l'heure. Et que nous l'appelons Papa Simon Kimbangu Kiangani. Rajoute Nziampu, rajoute les Paraclétos, rajoute le patron de la 4e génération, parce qu'il est avec nous. Il vit avec nous, il nous enseigne, il nous a jeté, nous le jeune qu'il a vu dans la vallée, des gros filets de récupération pour que cette joie immense auquel ici on enlève, n'est-ce pas, la bande noire qui est en nous, que nous voyons la gloire du ciel. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous Kimbangustes, nous jeunes, nous sommes, n'est-ce pas, le soir de l'église, bénéficiaires de cette bénédiction. Et voilà pourquoi nous sommes déterminés, nous avons tendu la main d'accompagner, n'est-ce pas, sur sa vision, cette œuvre spirituelle, cette mission évangélique, c'est lui de sauver le monde. Nous avons dit, nous jeunes Kimbanguistes, pour papa, nous mourrons. Nous avons démontré notre attachement. Et voilà qu'aujourd'hui, cette Jeep avec le grand groupe, je crois les difficultés techniques, des difficultés techniques qui se posent. Mais bon voilà, papa a vu le grand cadeau et le ciment pour la construction de cette nouvelle Jérusalem. À nous les jeunes, nous allons rentrer à Kinshasa. Papa a dit quoi? Papa a dit octobre, la résidence de 8 chambres dans le standing international. Il faudrait que cette maison soit prête, parce que en octobre, nous célébrons un double événement, c'est-à-dire la mort, la disparition physique et la naissance. Voilà que nous sommes bénéficiaires de cette grâce immense aujourd'hui sur les antennes de la Ratelki et de la Preski, auquel nous sommes en direct. Nous disons merci à notre Dieu, parce qu'il a dit, parce qu'il nous a bien. Voilà, wa baba na mama, wa jeloye, Papa Simon Kimbangu Kiangani oye, Papa Fumambeza oye. Kweli Baba Simon Kimbangu Kiangani anatuonyesha kama tujenge Kamba Yerusalemu, kwani tupate kuokolewa. Ni Baba Simon Kimbangu anapima kupiga kilari kwa kusema kama sisi wote wajene wa dunia mzima, wa Afrika, Ulaya, Amerika, Asia, Oceania, sisi wote tujenge Kamba Yerusalemu, kwani tupate kupata malipo. Ni Baba Mungu, Papa Simon Kimbangu, le patron de 4e génération, anasimama na Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuweza kutuonesha njia gani tutaendea. Hapana kwenda kushoto uende kuume, ujisafishe ukwe safi kabisa, kwani Baba kunatengeneza neno. Tunafika pembeni, tunafika pale kwa kusema kama Baba nataka kututengeneza neno, mtu na mtu afungule mikono, kwani tupate kuokolewa. Bajano ye! Wala tuko naenda polepole kwa kuonesha kama dunia mzima iko naona kazi wajane wanafanya kumbele ya Baba Mheshimiwa mkubwa Papa Fumwambanza,
Papa Diangenda Kuntima, les bâtisseurs de cette église, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Moa Watatu, Ndiye Baba Simoni Kimbangu Kiangani. À vous, maman. Oui, maman, merci. Bet Natala, jeune qui n'a katia nsai na bubiai na katia nkamba Yerusalemi côté tata nzambi me vana fumu yisu na mpevi ya longo lokapo oye vale ya ba jeune oye ni ya papa révérend Jean Ekonda yuvula beto ngeke vanda na manima ya nani ngeke waka jizu ya nani ngeke waka kajizu ya tata ya beto papa Sima Kimbangu Kiangani ngeke vanda kana manima ya yanji abet na talaka do phare ina ya jeunesse kimongisme qui pesa na tata ya bau bake kwisa na tata maboko ya pamba ve bake pesa na tata kima ya nene bake pesa tata kima ya kitoko beto ba jeune ni ya papa maison de diaka $5 chaque fin du mois beto zimana ya uve bake sarila tata nzambi tangu ngenge ya moyo lenge ke fwa ange tangi lange ba mambu yange na luzolo ngeke leve ngolo na misiku ngeke leve ngolo ata na bisalu beto bika njatula imbi beto pesa tate beto modete beto pesa yani mfuka oh tala di bundi ya mpevi ya longo beto bika ba réseaux sociaux kena nwani sa papa Sima Kimbangu beto bika ba groupe beto kuisa l'église samuna tangi ya suka beto nyunga. Nous venons à l'église pour sauver nos âmes. Nous venons pas à l'église pour se distraire. Beto catholique na katia distraction. Tate ya beto ankele tia. Beto bika banja tout la imbi. Surtout les jeunes filles. Beto bika ba mèche. Ngekuzwa le makwela façon na mèche. Ngeke tout la pantalon. Ngekuzwa makwela façon na pantalon. Ngekuzwa ki salu a façon. Ba bima ina ntantu me tout la yau. Sa mutata nzambi vanda tama na beto. Mama mwili me yakisa beto kitambala. Kitambala yandi kumbu elonga. Beto ba jeune fille kitambala be kuma ba mèche. Kitambala be kuma ba chapeau. Kitambala be kuma ba suki. Beto jata njatu le mbote. Bajanoye Toyokana s'il vous plaît. Papa outi koyebisa biso ete tozali na société moko ezalaka na Kinshasa oyo azali kopesa bangeni nyonso ezali koya na nkamba. Société wana ezali boye soki bosomi mutuka to bosomi ye esali bien te ezongi bapesi mususu. Donc ce que sali moi mavwanga moke bango batoza la garantie ya 3 ans. Ce qui dans une année et baby bako remplacer bango moko eloko mususu. Batterie ya moteur oyo ya éclairage loko le tambola ki tamulai tango ye awa et décharger. Faut ba charger ngo pombi ndesa nini epela. Yango topesi précision eza ya sika esalama na 2023 tango basali yango nde bataliboso batekeli bango eza ijiki. Respecter, entretien, va consigne, entretien, aussi nombre de kilométrages, ce qui respecter, on va se faire engagement. Compréhension va nous accompagner. N'est-ce pas si vous continuez à vous pénétrer tout pays, si vous pénétrez la tête de la place. Non, si vous salissez vous salissez on l'endenge ma paix. On va comprendre ce que c'est. Il faut respecter, entretien, la norme. Bajenoye tonana s'il vous plaît. Mutuka eza na problème te. Ndenge tolobaki mutuka eza sans problème. Ayeba changer ezate. Il faut qu'on respecte
ezali po basala entretien ezala pe malam. Mais awa lokola ba sans problème. Eza problème ya batterie. Toyokani hein? Bo changer maloba te kutu ishiki ba yaki na eloko kufa te. Te bongo te. Ba jeune ye. Toyokani hein? Ndenge tolobaki tozali kopesa na tata mokonza bule mikanda ya mutuka na fongola mutuka na fongola démarrer ya groupe électrogène eza pona minda. Alors groupe électrogène oyo ezali na bapine nango bakoki kokanga pe na jeep ebendi yango ti Kinshasa ebendi yango na mboka nyonso oyo papa koki kokende soki kuru ekatani yango epelaka te epeli nde tozali kopesa na tata Molimo Santo bafongola na Kinshasa oye. Papa ngabongo pe kinwa. Papa sengi mikanda ya sima. Voilà. Kinshasa oye! Kinshasa oye! Papa alobaki boye. Papa alobaki boye. Bajelo ye. Amoni clair na tinsani te. Soki nzamba seke mbongo ezato ezate. Tango tokobima tobimisa mbongo nyonso. Lipambo li eyaka soko oyokeli nzambe. Mais soko oyokeli nzambe te ozongi na mbongo bato, ozongi pe na libabe ezaka lipambo li te. Donc lelo to si sa mbongo nyonso lobi ezala kaka ba coupe ya pamba. Toyokani hein? Pona biso to silisi na biso na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo ndenge tolandi epai ya papa président général. Tozoko senga na ba chef de mouvement nyonso ya Nkamba. Papa ba mbuta ya bakan pe ba section nzinga tata mokonza bule azana posa ya bakupi nyonso oyo ezoko shome na babiro na biso ezala coupe mibale misatu to matisela ye yango azali na bosenga nango remise de coupe yango ekosale malobi kasi lelo bakupi nyonso esengeli emata opesa kuna na comptabilité ya ville sainte kuna nde papa Jean akoya kozwila yango bajene oye na banza toyaki epai ya nzambe tangu papa kosilisa libondeli ndenge kaka tosalaka tangu nyonso soki tokutani mwasani ekotiama pona lokumu ya Yawe bongo to bongo te tata mwanda velela sindika bana bako musamu soki opesi mbongo moke kupu pe ya moke usiki oye bongo be bongo te abozali nanda koleka jeteki Merci papa na malobo pesi biso imbangismo ye papa jeteki musala opesa biso tozalaka
ba nsonga nzila, c'est-à-dire biso tozalaka bato ya liboso po ete bato nyonso balandaka biso. Wana ezali liloba na yo opesa biso. Olobaki na biso soki bino bolembisi bato nyonso bakosala nini? Kasi bino soki botalisi bato nyonso bakolanda na nsima lingombe kokende liboso. Merci papa, tosisi bongo na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Boyoki hein? Donc j'étais qui azali awa? Yango mie bozaka ya suka bozotala nyonso oza koleka na suka nde ale bobeti bango wala nazotalela bino tomondela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela biso mpe mokolo lelo na mikolo eza koya liboso tozalaka bato ya pasi bino bosalisaka moto nyonso bapeya biso bato kotala te limisa na manso tosalaka mabe toyebi ke toza na mokili ya masumu bikisa biso kimia toza nango te tokoma kolala na malade kolamuka na malade nzoto ya maladi esalaka te nzoto ya kimia yango esalaka misala so toyebi ke mokili eza koningana kasi tozosenga na yo tata nzambe bapasi esila sosi osilisi bapasi na biso biso mpe tokosala ya mingi tozali awa tosalaka te opesa biso banso misala oyo bazosala promotion na fonction na misala na bango mapamboli nde euteke epa na bino mingi mpe nano tobayali te yo moko nde obongisaka yango nde tosengi mabala ezala kobota ezala tosengi boye na nkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Diansuka Luenda Gambote Allô. Ba protocole, bocha basani, ba protocole. Voilà, de Wutigolanda. Parade bis, il y a Ijiki. On dirait. Allô. Voilà, comme nous vous disions, le 6 août 2026, nous sommes en camp à Nouvelle-Jérusalem devant la résidence officielle de sa divinité Papa Sumo Kimbangu Kiangani,
où nous venions d'assister à la parade des bus de l'Union de la jeunesse kimbongiste avec sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et son conseiller direct à charge de l'économie et du développement, Papa André Mbenza Kiangani, qui nous ont adressé leur message de réconfort, d'encouragement, de félicitations, tout en nous accordant les bénédictions pour ces cadeaux phares exceptionnels, une Jeep Peppa 9 pick-up et un groupe électrogène pour l'électricité. Alors tout se fait, tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille ici à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. L'IJK a offert un véhicule, un groupe électrogène pour l'électricité, rétroprojecteur, ainsi que 1200 sacs de ciment. Cadeau de l'IJK ville province de Kinshasa. Alors, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani venait de nous exhorter à ne pas suivre les spéculations, les ondits des réseaux sociaux. Il est à très bonne santé. Dieu le Saint-Esprit à chair et à os présent en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Acceptons d'abord de souffrir et par après nous obtiendrons toute notre bénédiction. Alors, nous allons entrer au temple de Kamba Nouvelle-Jérusalem pour la poursuite des festivités du 4 août marquant le 75e anniversaire des festivités ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Papa Mangiona, voilà, tout quoi assister na cadeau fa ya IJK pambate mingi bazali komi tuna eske IJK cadeau fa ni na koyela ngo pambate papa sikota ote kolekawa na milulu nyonso ezalaka na 4 rubriques ezalaka na 4 rubriques so boyena molulu boyebaka 4 rubriques ezali kozela biso. Rubrique ya liboso ezalaka cadeau fa IJK yango ya pesi na ndako. Rubrique ya mibale ezalaka ya bakado tondisa depot ezalaka rubrique mobimba. Rubrique ya misato $10 ya misala, $10 ya misala, $10 wana ezalaka parmi les 4 rubriques. Rubrique ya ezalaka ne tintani. Rubrique ya suka ezalaka tintani yango toyoki ye moko tata mokonzi Mbule ya korapele biso ke opesi moke okozwa mpe coupe ya moke pamba te ezali na rubrique mobile. Ezali rubrique mobile parmi les 4 rubriques wana totangona ba protocole ale ba protocole basani ezali wana ba protocole soki tosilisa ale tokoti ndako ya Nzambe. Ba protocole botambusa basani mpe basengi na biso bajeune tokende kokitisa ciment yango 1000 sacs de ciment yango wana oyo IJK ya bandeko na biso ya ville province de Kinshasa basali makambu mpona kolakisa bla miroir ya lingomba tata molimo mosantu eza kuna na Kinshasa. Tomoni miroir asali na milulu ya le 4 août 2026 ya IJK avec 1000 sacs de ciment pe tozwi tata Nzambe azwi mikanda oube facture ya ciment ndenge bauti kosombelela yango kuna na usine. Voilà, esengo ezali na libota bazali na Nzambe na bango mpe tolandi ndenge wote ye moko tata molimo mosantu alobi yakoyebisa biso ke molimo mosantu abomami na ndako
aza maladi tomoni po Mathieu alobaka témoin ya tata nzambe biso bato témoin ya biso bato ezali tata nzambe tozali na donki 4e génération oyo ezali génération ya korate te mpe ya kobebisa yango te pamba te 5e ezali te ya korapele biso chaque fois ke première génération tolongaka te 2e tolongaka te 3e tolongaka te 4e ne génération ya suka nde yango basani ezali wana bana ya dekese bana ya kisangani tokota na kati awa bana ya basani eza wana oyo nyonso oyo nango mike papa ngoma sive bangale balekisa meme na nsima kuna mpo l'espace basani etambola basani ezali wana basani ezali wana oyo nyonso obongisi oyo nyonso olengeli tia na sani mpe tolandi programme lelo ezali bongo suite fin ya tintani na biso lobi na ezali mokolo ya bakupe oyo nyonso toza na yango tosengi na moto nyonso alokoti telefone yela biso telefone wana voilà président provincial avec 1000 sacs de ciment félicitations nyonso wana mpona botongi Yerusalem mpe tolandi nzoka nde ijiki na koreki bazalaka bamapasa esika koreki atie lokolo ijiki mpe alandi bamapasa ijiki na koreki bamapasa donki motuka oyoyo esika koreki alekelaki esika mpe ijiki alekeli bamapasa mpe bandako na bango kuna njalongo ekangama bandaku ekangama etalana bamapasa toujours bamapasa lekabu nangale soki tosilisi awa tokoti ndako ya Nzambe tokoti ndako ya Nzambe bazali kosenga na biso to waya na libanda te temple ezali ya biso avec 37 000 places to waya na libanda tozali kotambola likambo ezali mpe kotambola ezali koyebana te entre temps oyaki na Yerusalemi makambo mibale toyeba
remercier tata ezalaka kaka moko na Korendi apesi jipe na Korendi le 11 juillet kasi le 14 juillet déjà jipe esombami 3 jours après ezali miracle tozonga kaka epai na ye totali nyonso tozali kosala ezali kopesa ye maboko te ezali ye aza na nzembo motie batata mpe bamama touti bongo koyoka maloba ya tata mokonzi wa bule ndenge auti kolendisa biso bana na ye kasi mama na likambo oyo biso tokosalela tobomba mpe tosalela mpona mokolo ya suka tokoka kobika touti koyoka bongo papa auti kobeta sete na bana jeteki ete basombela ye anti incendie mpe basombela ye forage mosusu wana ezali maloba oyo tata mokonzi ya bule auti koloba na biso maloba ya mokonzi ezali bongo mobeko auti pe bongo korapele bandeko na biso ya baflitiste mpona na oyo asengaki na bandeko na biso ya baflitiste mama na likambo tosala oyo asalaka ayebi ntina akosalelaka oyo mpe akosalaka te ayebi bongo ntina akosalelaka te mpona lelo na libanda tosili bongo kosisa tozokota na kati mpo ete tokontinue molulu na biso ya bajeune bongo soki bolandaki biso vraiment na bokebi na nsima ya kamera tosungamaki bongo na papa Patrick Mokani papa mama Ornella na régie kuna tosungamaki na ndeko Eden Mavandu na elobeli wa bino ndeko papa Redi Lumanisamo nde totombeli bino bonne continuité ya kilt na biso ndenge ezali bomesano na biso ciao. Bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki